Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Moi, Chocolat, Saloma, BP, Kamo, pour la Ningaïka. Et on a 2-3 personnes qui sont là. Nara na fille mon Danemark, Fanny Bitembo. Elle a trop. Yeba nazwa fille wana na moment ya galère. To vivre à Penza, to vendre la boîte. Mais elle a ndeko moi théâtre, to ando soane pe boye. Kande za boso la boye, momi nanga. Ah, mi moi mobile tout moi c'est. Ah moi mbali. Masa wana aipe na palais. Wana mi bozo tembo na monde. Oui, oui na monde a. Na piepe chombo na bibo, chombo yango na vela rapide. Masa aza pena nim ya pechuana tiens a mo bengepe parce que petit mtando fungula jet a mo benga pe mo miwana na ko sona na be kombone Fanny Bitembo ba iba sa ko mariage et puis pour ba choquer nga les sous ba zo suka ba parrain ba ta théâtre ça veut dire fioti ngoma na madombonga shoga isa shoga Nani Junola valable 2 minutes en silozolo donc tout ça à moi la duchesse tout ça à moi bloc na biso mouana ko na batwana mutongo pe aza si ana kacha batwana Igor 2 minutes Igor 2 minutes à ça là yo virunga na moi sinayo oza kola la ni ensemble voilà ba souvenir kitoko ezali leke na kota na mitu ya batu na kota ba ndaku ya bakonzi sana beta porte na kimoto nanga boy donc ça veut dire na sali eloko moboye et que koko ya par exemple na ndaku ya procureur de la République Zigura donc président Zigura abaki ndeti mutu azosa théâtre ibutu azaka bureau nanga ando simbela na téléphone ibutu siko aboya ki langa joana donc mais en réalité biso bato zalaka série wana tebiki Zigura série na komena na moi libata mai to benga ngo azaki na décapotage na emobo soki omoni Zigura awa ibutu pembeni ba pena ba meilleur ami obiki baza meilleur ami mais comment na Zigura le kana TV ko baka ibutu petit na ye biro ni ko similo ba seko mote zaki lo mo 4 juillet muninga les compréhension ba le sombona na Zigura on dit mate Zigura soko tanga obima kende abi e ngate matokende soko moi pe na budeye ezate Katine. Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabiso ya Congo Liziba TV, baladi ya Kevin et Panda Lekechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa, ou pas dit Sambo ya solo. Nessa Gebino, YouTube, ou ezala bakolo nango, mais mon kukate parce qu'il y a un contrôler toujours YouTube, ngandi Zamba YouTube, ngandi les rois de l'internet, Kevin et Panda Lekechu, na génération, et puis na dépassé déjà ma génération, grâce à Nzambe Tata, parce que Nzambe, sans Nzambe, ma wapi mon moto, ça toujours Moussala, tout le monde qui n'a qu'un qui met tout ça. Toujours musala parce que on est musala miso ya mwe pestinga lelo na yeba na ya mwe salinga lelo nazala lelo lekechu batunyo so ba ko yebanga lokola ba ya papier le roi la carte limitée formule ya suka milanga hero na pesa ba mboto soko muni ya papier le roi azana gouvernement na mobimbo ko mona José Ndombe Showman premier ministre tanzo mli ko mona so junior musuku prêtre de ko boss za boss et HPR de Mombala Barlox ba rasta vraiment ya so la rabia a tretaka mona vraiment kitoko ekenda kitoko pe ba joyeux anniversaire na mon vie ya Willy Moucheni et tellement babilo mo corona yo vie ba petit na ebele vie à sala ba bebele bele pas ko ba toujours pour ça là babi ya la génération azoye ba la génération te ya Willy Moucheni et na si ya Molex aigle noir rêvé na biso et notre Djogo Kabongo Kasongo wana Djogo na nga on a lié à mbongo na ye o ya kabila nga pas comme les autres ba Djogo ba joueur monité au nom de Jésus pour nous revoir les choses que vous allez toujours bien voilà ce qu'on a les jeunes artistes na miso à jouer à bien azakana fan na ye na lingaka ye no trop na jeune na sepelaka vraiment na makambo na ye ba bengi na kombo ya eyinga na yebiki bo sepelaka na ye partout le monde botala kaye ba ngai bitumba nga ba bem sele marome
toujours à combattre et puis les moussi ba te belé même j'ai ba ça na bango micro na internet ba talaka et nga ba se plakane nga pe ozo découvrir les na chaîne obiso de travail na chaîne na nga ya Leke TV officiel on a ça dans ça la différence ba production et belé beaucoup talaka wana yango pe biso to ko zala toujours na et nga parce que ça nzambe mon boulot to ko lelo kati ya yenga to ko sula mingi kati ya yenga parce que ana komole ziba moto pela oyebaka ba vérité ba oyebaka vraiment ba source ba artiste bisika ba uta bisika ba leka ayango tozane vraiment na eyenga boni yenga. Ouais, très bien, merci. Bien habillé, ouais, je vous en prie, merci. Nous sommes moins bizarres pour ce cas. Et là, ils ont remis un biseau à Bengo na Kombo ya Kati. Ils ont sans polémique, sans les cambo. Ils ont vraiment tout un parcours yenga, tu es benga na nous tout bana no yenga. Abuta mawapi. Et kaza kantir na famille. Tu vas peut-être nous le soulever. Merci beaucoup Leke Chu Kevin. Merci pour l'opportunité au Pessinga Lisusu na plateau na yo les cher. Donc le les cher, ba pesera papa muto aza cher. Donc so na za ki vraiment cherté au rai quand même ko benganga te. Donc yo za cher, yango benginga pe mutu ya cher na za la pembe na yo. Merci na ba banso bazola ngai ba fan tout baza na monde entier ba o balinga gelore yenga. Gelore yenga abotami na Kasavubu. Gelore nga botami na Kasavubu. Gelore nga botami na Kinshasa. Gelore nga za mwana ya Kasavubu, mwana ya mama bebe Ntsamba Masalu na pesi mbote, mwana ya papa eyenga botete troué, donc na pesi mbote. Gelore nga aza troisième de la famille et Gelore nga botami na liboto aza na 7 enfants. Où ils allaient 6 filles, kanga moko garçon. Donc il y en a ça troisième. Et Gelore nga botama na teni ngalema. Gelore nga voilà. Voilà, toujours les lots. Papa et maman toujours ensemble. Oui, papa et maman toujours ensemble. Gelore nga koli, Gelore nga dara nous jouer. Betty Bale na Olympique de Kassav na GSK na BCCK na King City. Gelore yenga ayozwa choc na genou ils allaient tellement makasi. Gelore yenga mamba bale atikiam. Gelore yenga komi coach. Gelore yenga coach junior ya DSMP a coacher baba nguma a coacher ba nulisano na coacher mo équipe belé mais na monika ka ya pena musana ngate musana nga ezaka théâtre pour na banda no théâtre na bas âge des aki ba journée culturelle na école ezaki kaka na EPD kauka mbelekete on comprend donc ezaki soki événement mo na école il faut kaka ngala zara jouer na ndo succès ba tout fort ba tout il faut s'arrêter ata na quartier ba master ndeto okola kabu to beta masolo nga na zana ba masolo mo yo munya na makasi no sa bagaga donc na beta ka masolo mo do so vandi boy nga pa na no stress donc na bando seki sa ba master to ke de place mo na so seki sa ba tout ça il faut s'arrêter ne na vanda na ba 1900 écoute ba nona combien ba nona 6 97 Mbalo Sombo ayosala groupe na ye ya théâtre na yuba pièce wana série wana Mbalo Sombo zaki nanya tinda ki oliaka macaroni na elika na raga na vande na tala bongabi ngafuna luka Mbalo Sombo na kota théâtre kani wana sala na ga banda ku ya bale wana mte wana no beta no bale ponga na commune pina ezaka 2 ans ngo déjà ndé na tiki pina mamba bale kotika mamba théâtre bane nyoso wana bana théâtre ya carrière nanga na sansaka théâtre na bale oui siko na kina kupa Mbalo Sombo avant pina kina kupa Mbalo Sombo na monaka garçon mo azaka na père son âme comme mina avant na Masmanimba akufa na ki tuna e mina pour répéter wa pona itaga kuna na barumbu boebo OK na kenda pe kuna mukonosa test Mbalo Sombo petaka na test mais kota penda joie na ensemble ACP na ngabi na toujours na groupe to vendre pas Mbalo Sombo to vendre pas Mbalo Sombo to kende pena bien to ça pe ba pièce
tu as une tournage moi pas Nes Makiadi papa na Jonathan Diataba on a profité na pesa Mbote mobile ya mère Solange et pas na Jonathan Diataba là c'est mon ami ouais Jonathan Diataba donc ma solo no bete ba Jonathan sko ba bien Zigura wa ba bengaye maître inspirateur et pas mbaloso ndo je ba rola banganga ozo pas aolongwa ba bebanina Mbalosombo à plein tournage et pas Nes Makiadi papa Jonathan nanda kuna na venir kata kokombe na ma campagne voilà Jonathan a qui va en novembre le plan on a piscine tout ça donc la mission est compréhension Mbalosombo na Zigura on dit mate Zigura ce que tanga obima kende abi et ngate matokene ce que moi épée na boudé exact même Mbalosa wana président na biso tout na téléma to bima peto kenda côté monsieur d'abima na groupe na yenda ma groupe tesko ezali makila eloko kasavubu yaza mwana kasavubu na maringa ngana naza mwana kanda kanda siko moi hein moi eloko wana dotango ka moi ke mutulanga mabele mame tango benga faika na longwa nde na longwa to kena ye to kelo sala groupe na biso école d'art après ko longwa nanga 11 personnes sous balanda biso na sima bote na groupe Mbalosombo to sali école d'art groupe chrétien to bandi to betata 8 ans na mouvement wana Zigura zo kope senga ke poto Zigura bi groupe oyo na tika moni epa na yenga ni epa Sudiata po bato za bango wana eyenga Sudiata mbembele bendwa baluswamu donc Zigura bi akotika groupe na maboko ya type moi no filmer biso cameraman zoom à mon lemba oui attirer les groupes abi na moment on a voyagé groupe tikale pa na yo comité nyeso ndo travailler na ngeko ina mai Sudiata ngai cameraman on dirige ngate na kenanga ya Sudiata kenani ba moment na nzonzi ngape na zone pe time ya kovanda penza na vanda pena na vanda na bula na okena kupa nani na osala nini donc pe na vandi watu na continuer sous bien makamba bale na continuer pe bien que coaching après toi ko sala Michael moko ya ba comédien to chaki président sai vice-président et la Sobe tout ça qui peut belé ba Caleb ba ville de l'autre tout ça qui peut tout ça ba réunion par-ci par-là et mon grand hôtel mon boy ouais pe tout ça il ba réunion place belé déplacer et Sobe a comme ça ngabi et nga faut y en groupe ana groupe ça veut m'a proposer ouais ana groupe et ça nga y a un groupe OK Kendape kepe Lisboy skota na zonga so Lisboy ana banisko banzonzi abandisco banzonzi ti lelo ndio mona déjà et naonaza mais ezaki na ndeni kokoma ke ngakoma artiste comédien na famille bayamba ke wana ndeni bon na famille déjà mère na biso azamu ta théâtre était mais aza camarade ba machako ba coller ensemble donc ba makamizili ba siko chaque bando ya peut parler ngana ndo linga théâtre mingi makasa ota théâtre ngaba sana sabanga ngafuna sa théâtre mais ba père ba sanga ba père en condition jouer examen d'état OK université siko kuna na partir université nde jusqu'au boulé elo ninyo yo sala ouais na joie diplôme na mécanique générale après na yo kende ina na tangi ti elo difficile nous okutana na monde ke ubangi et par iso bien sonné be fenatika na ngadi jouer vraiment ba difficulté ça qui belé surtout na début ngana ba olongwa penda répétition ouais c'est yona obandi théâtre sika eloko ekotate ngapela mando olongwa kasavu buti barumbu makolo na ke répétition pe pa Mbalosombo to pe to ça la groupe pe na bazigura et après ba tamu bi moment dire na longwa penda parler tina yolo na kikwiti makolo be to pe aller comme retour donc ba difficulté na kuta na ngwana et ça moi belé donc na pesca de vous avez koko les amis bien na famille ton début koko la bozuito moi difficulté za na famille biso ko li bien nga mère na ngai ando tongela bobila dawa bilamba moi ça mobutu
donc tokoli pena ke non bakena ochiko na chiko kei wapena besoin rouler na car rouler mais ba difficulté ça d'ailleurs tant comme il y a kopusana au dépendre sur na nité comment ça lo moboye ba mère ba olinga ngo pe pour c'est yo pena na zone diplôme té ba imposer yo tika mamba théâtre na moboye ba mo privé pe mo ba bilo moboye na pasola kaka po mizate elobi nango piposer ngambongo ya kisi ya za air mo pe ndeko nanga pasola ta makolo kota obima donc c'est un peu ça na monde banani vraiment ba choquer ba déranger yo mo kuta ino alobe lo mo ba ici on bala moko msana bino o na monde à théâtre mutu pa lobi na likamo e choquer ngai moi choquer saloma bepé likamo bi pour la nini ngai ka mais pour longtemps on est comme on est en public na garder en main et ça on a 2-3 personnes ba salanga mabe natanga ka moko ezali sope natangi la fille on ça va naka na fille mo na Danemark Fanny Bitembo alinga inga trop yeba nazwa fille wana na moment ya galère to vivre à penza to vanda bo mais yana ndeko moi théâtre twando soane pe boye kande za boso la boye momina nga ami moi mobali to moi c'est moi mbali tanga ta kompe ça problème té on a kotanga communauté maman na poto na rando ti lelo donc a supporter nga tenga pe na supporter ka soka na tangi communauté na fuli té fula té parce que ça kati doit da ba yeba vraiment to linga ma kati zana beta no litso ti la suka peut-être kumbe ko bima mais na ndimite ebima parce que ça kati s'il te plaît ça kati mais tu évolues merci Masona aipe na palais wana mi bozo tamba oui na monde na piepe chombo na bibo chombo yango na vela rapide masa aza pena nim ya pechiwana tiens amo bengepe parce que petit mtando fungula jet amo benga pe momi wana na ko sona na ko mbona Fanny Bitembo comme pe mo pe ba message ba nini oh il peut mon ngo kaka na 4 ozaka boye yo me présenter masa ne pas Fanny sur autant pas mo benga il pas mon normal là comme ça benga na banka tout ça mais et comme pena ba tamo boye akomi pena sigo kumbomanga à 100% et moment on a loba ya wana na Fanny ba ça ko mariage et puis pour pas choquer nga les sous bazwa suka ba parrain ba théâtre ça veut dire fioti ngoma na madombonga bon ba parrainer bon c'est un autre qui comme on a malé et donc yo moi si ami na yo ngo azo so na moi si na yo fan est-ce que moi si abete la ko lisolo tala muninga na yo comme ka ya mobo boza na kinganyi wana ngabite na ete abia tunye po nyabite po na bibo za na trop mais na moni parce que la fière moto mena voilà na ko ba ko so la te ozaki ne lo kangote ou quoi ngani na bo na za vraiment ngala eloko nzoto ezali ozo comprendre moni Nadège du coup ça na Paris aibsanga elo mo bigelo yenga ka façon na sola na yo na tanga ka onengoza so mutu mo a créer le problème c'est que so mutu mo zo abike yo amabe c'est que mtaze tala na vrai munga na ebo swana mwasi na ebo linga mwasi na ebi ndenge ba sola na mwasi vous savez na combien de temps na mwasi na to beta ki on dirait ba 2 ans déjà des ans mon na té tout le monde na té mais sur le téléphone très bien ndenge zalaka mais vedina na kati ya téléphone ko aza satisfait déjà ko leka ko to msubo sur ba mino vous avez ba nit banane na monde théâtre ba mino proche ndé to za ba mi to za belé oh vous avez se confier na bango nit banane Shoga Isa Shoga nani Ginola valable 2 minutes en siluzolo donc tout ça moi qui la duchesse tout ça moi bloc na biso mwana ko na batwana mutango pe aza si ana kacha batwana nani toye ba o mutasala mabe mais aza pe suna mboko atato yebi esa ndeni mais toye bakaka obi toye bakaka
leke pourquoi yo linga ko yeba kombo na ye non parce que zakati parce que bezaki na moi show yo parce que ngana yebi kombo moi show na te je sais pas ezana ni mobali yango a sala mabe pour les lois ça peut rédiger papa Fioti ngoma zo ningi ba parrainer bango les gars c'est qui Igor 2 minutes Igor 2 minutes à sala yo virunga na moi sina yo ozaki kola la ni ensemble voilà balingana ki a partir à kin oui quand Igor vous avez ce que vous avez dit on a 2 minutes pour benganaka otuni au moins nanga lobaka non bato bayebi ke Igor ava kende ngana ezaka rando makaso ka ke Igor babundaka na bandal boye milange panzanaka nova na lopango mona bandal wana lopango zalika na terrasse donc na okuta bango wana to na yebaka déjà nous wana donc déjà to na yebi de mamunyo so na yaka pe mabe ba massa bazande ba pekisa donc za na mama na bagarre donc yo kilika bona pas Igor 2 minutes il y a ça qui oni tant que comme madame moi ebisanga bina ngai te momi na onde mutu alingi nenga abi yote yende mais momi abisinga alaksanga na ba message oye atindela ye. Mais c'est que moi ça préfère qu'Igor parce que comme moi les camo dans deux mettez les biseaux si moi ce que moi ça ligne mobile ni attaque à moi la zone linga c'est-à-dire que hier moi si a confirmé qu'Igor mais après la bien milieu ba comédien les camo ça rend ndenge non ezaki les camo et soit qui mutunyo so pas batutu ba yebaki na bango déjà la fille batutu ba yebaki mututu azwa ina ndenge na yo peksa ki ope ya okura et puis ça bato pe ba appuyer bato ba appuyer bazali bato bazaka contre bazali donc voilà c'est un peu ça. Ils ont vraiment pas c'est vraiment mais c'est déjà le passé le masolo musu comment le trompe masolo musu se maramusu ya moi babilo musu fait comme là parmi babilo ko choka yo na ils ba m'embesser l'équipe mais ça parmi babilo mais je pense qu'on a vu Igor déjà ça parce qu'on a moi sango en tout cas wande na éviter okanga na ebike il faut pas ça mariage yango mazaki awa abi atosona ngo masinga abi atuka na koka boya tetango ba proposition ne tala vena nga ça dit film na ya tienga to jouer na biso nga bi faisait prompter zano à l'aise donc ici non à part la maramso ça te choquant na monde a makameze belé mais nyo César olobate de to bagisa toujours voler pour toi parce que na monde a la qui mutema babi qui mutema bébé za ramaka c'est jalousie qui ndoki oui qui mutema bezali mais faut yo baka ndinga otambola qui mutema beza partout na église qui mutema bezali na vie sociale qui mutema beza na ba compagnie par-ci par-là yo yebaka ndini ni ovanda na batu et dans le lobo toujours contact na la fille Fanny au sola non na mona car monde ti na auto ça la émission mo boye na moni commentaire na kati e nga courage zaki ya matanga ya mama Mindundo asala ke émission mo wana na moni commentaire na e nga courage bolé la trop bino ba artiste courage so tu comprends bien c'est la film t'as bien ça Igor 2 minutes na poto na ebiti vraiment ça passe c'est une émission oyo kati oyo ekoningisa monde entier déjà le week-end na ezanga te mutu na lobby eza eyenga mutu lobby na lobby po yo tuninga c'est ça yo na tunyo parce que yo lobby to yebi selon pika kati parce que a lobby oyo déranger na monde a o muninga vous allez passer un moment ensemble o tikila muninga téléphone muninga azo ya ngosoki o muninga mambenga lobiza lokuta téléphone ezali to ko sala émission par téléphone to ko démentir ceux qui ko démentir te escala parce que Congo les ziba biso l'exaka nion so esengi ya koleza parce que tozo emono vivant tozo aider ba artiste na biso et après on continue vinayo on s'amama on continue vinanga malgré ba choc ko bele yaki ba stress et puis c'est yo apesa c'est ya ba CD c'est ba CD et yo arrivé pe ka ya Fioti ngoma pe susu asala pièce mo boye et c'est na photo ke na dumi tozwa mutuka type wana na kati ngape na kati ya mutuka on a Igor 2 minutes na kati na bisio to koma na dumi wana bitumbe maso na kati ya dumi ya mai pe ya sonaba manager bazalaka wana omona naona ba boye ota pomona lisolo ngo ewuti musika ba manager bazalaka wana ba tonton su bazalaka wana ba Sandra Mbembele bazalaka wana tokena ba hero to ba te belé viengo makuta fasha
apekisa nga na yoki me yo ka TV a fâché ndeti attaqué a manqué son vieux na biso batu tout balandi ko yene ba menacer batu ba pekisa biso donc ba mauvais souvenir na théâtre ya bato basali o pe eza mabe makasi kutu mikolo ka mikolo wana pe na tanga nde kombote ya na mutu mwazo bundisa nga fort mikolo yepo na ye na yebi ko jouer te yepo na do makamu nyonso ya mabe ya olatsaka ngai so azata na mutu ko ma filme bo j'ai on a mon tchenga yete chano na nyute ya beta ngo bien ya solo mais na sina zwaki déjà ba message na ebele kwanga za nga chrétien mona batu ya apôtre odo mafuta belisa na eba ko limbisa na eba ko protéger biso za to ka masolo to na batu batinda batu batalisa biso zolo likolo na monde a mais Dieu merci pour toi rabili aliate bat baka moi so ba ki nazaki pas les kechu na lia ki belé non ke kuna sani batela na biloko pour na yebi awa ndezala ya ba place musu pour komi pe bobité ana oliate pour biso moko tomi yeba otuza na batu nde ba oluka po ba komisa biso oui c'est un peu ça. Après les lots, combien d'années déjà dans moi? Les lots déjà, on a fêté déjà 19 ans de carrière. Oui, bientôt la 20 ans. Bientôt la 20 ans, bah souvenir qui t'a connu les ans, on a 4A. Dans le monde A. Bah souvenir qui t'a connu les que na kota na mitu ya batu na kota ba ndaku ya bakonzi sana beta porte na kimoto na ngabo. Donc ça veut dire na sali eloko moboye et que koko ya par exemple na ndaku ya procureur de la République. Moi si na ye bana na ye ba fanatique na nga. Na beta porte c'était lelo toando talaka par exemple timbala toando taleka na TV jouer jouer mais lelo biscuit timbala pour na théâtre azora penja boyenga azupe biloko pouvoir atinde le pas ça la qui fune pouvoir azupe oui papa na tapi na taper le loiseau beta balle ba petit tout bazana na le roi père na ba beta balle donc au mona que théâtre et salinga ba bien théâtre lelo ba mère hein ba tu belé ba découvrir au na théâtre ba tu ba lingo kana théâtre au vana mo vani pena bo munya appelle mo bo please 32 oyamba bo allo Chimène Makoso gelo yenga na lukio to na benga ko pa ki nganya penga numéro na yo apesité na benga ko na ne bon netika numéro azo pesa roi mai na mu c'est ça na mona pe ba retour peso ya na mona les premiers ya na ba ki mutema mabe mutu muso mona ka ngande to no boeleke so mutu aza na posa na yo na pesa numéro ngai kaka awa mikolo to leka na ke shaba chez Aminata tolia moi poisson wana to melaka moi soupe antaba voilà na vandika ko kota na ko taka na mu ba fille mu boyi ba vandi ya ba disa ba tout ça ba oti mikilo comprendre que ba oti mikilo papa nga papa nya kota mena monde ba belenga fa na kuma na epe wana bonjour papa banda to yaki to lukayo to zaki kuna nanyo to sengi ba ba numéro na yo ba bio mikolo yo za téléphone te elegeli ngai ngana batu wana toto za na bango ngana batu wana to komoma na WhatsApp mais ndenge nini babi ke non ngana na téléphone te ça va to vanda no vandi pe wana babi to ya banda kala biso to ba fanatique no to za rabo OK merci de pour mon aka ki mutema mabe na monde na ces amakasi faut être prudent oui faut être prudent lelo nga relation ni botika lelo na Christian Shoga vous êtes dans les bons ouais Christian Shoga dikando nani dans les bons en solo zolo moi contact exact oui en solo zolo to solo la rasola na biso solo ça veut dire to solo la na ça mutu na to solo auto bala et auto bala so paye bozo monana ouais tangwa yaki to kutana ni na tournage no sinon ba rimer mamro maki vite fait na les kara za ka question mo yelinga na mutu tonto ye ba relation niveau ça on a ibutu relation ni to on a ibutu aza artiste relation za no na monde a
et puis azamwana ya Kimbangu non loin na Kasavu Boudon et bani moi bien puis azam master ya président Zigura toko diangani voilà parmi mambo yoto le sur internet bon c'est ça déjà que Zigura na passé les parce que vraiment ta Zigura mon a payé une fois na ibuto vite fait moi ba mes attaques moi zala qui na bango awa et dara bango te akenda poto akufela likamwana éclaircir biso déjà et parce qu'il y a des solutions les kambango. Oui, tu trouves une solution. Et ça qui les cambo ya compréhension ça qui na kati entre Ibutu na président Zigura. Donc président Zigura abaki ndeti mutu azosa théâtre Ibutu azara bureau nanga ando simbela na téléphone Ibutu siko aboya ki langa joana donc mais en réalité biso batu zalaka série wana tebiki Zigura série na comment na moi libata mai to benga ngo azali na décapotage na emobo soki omoni Zigura awa Ibutu pembeni ba pena ba meilleur ami obi ki baza meilleur ami mais comment na Zigura le kana TV ko baka Ibutu petit na ye biro ni ko simile ba saka mote zaki lo mo 4 juillet muninga non tant que yo omona ki Zigura le kana diva ba ke e nga ba ki moto zo simile ba saki mais yo obi ki baza ba ami et ça le bon to mekaki ko yebisa epe langa joana ya baki alobaki yango na cadre te choqué ya mona ko lokwa mutu na na succès peut-être langa joa obimisa et Mathias Soso ezaki mal placé et bima mabe ezaki bongo mais tango yembalo bakutani ya bango ba sololi donc match ko fa ba petit ba na théâtre ada ba petit belé Bexian Zombie à la petite nana Joël de Beste à la petite nana on attend à la petite moussou soit en détinant c'est bon tout comme d'ailleurs chité mouké déjà les longs des mondes à YouTube le combien zonzing oyo ma besoin évoluer ndeni to ba chaîne ba bimi et belé ba chaîne belé ba che ba choco ba chaîne belé ba komi ko tia ba lèvre babi via pressé komi qui se pèse à makasi na habité bozo kokalika mona ndenge nini moni lelo na monde à théâtre comme mal répété et ça pour na bandeko musu ba ya pe lelo biso to sali boyi na monde à lelo so le to mo melata koka pour na théâtre to kumisa nzambe on se comprend na profiter na PCP Mbote Fiston Manis un grand garçon de Paris ya baleki aibsanga eloko moko abi galorenga esprit eza diambate esprit eza agenete esprit eza bokite esprit babota manango yani voilà yande mona bato ba ya lelo kocha aspect eza ko jouer te kolinga kokota monde mobo ba pioso likasa soki nini eza ko jouer te o mutu sengela yeba na bandeko ba ya siko apprendre le théâtre à jouer comme il faut tant on a scène au défendre ba qualité na yo za nango ozo comprendre ozo jouer penza boyer au bien Chichi Mufuta talio bo à partir à Londres à comprendre que non et nga jouer ba Chichi Bolo linga roaming Chichi Bolo Chichi Bolo na PC Mbote ozo comprendre donc monde de baby ya mais et ça quoi na bino kata la monde bino pe ya ki journaliste ya mo ba journal nani ndeko na mo bar sabenga ba banani ba journal fuati so ba journal ba koni fuati donc mona et combien belé on dit tout ça une émission non santé non ça la peine émission obimsa eza kati nanga mais mutu muso ya kaka blablabla isabu donc monde de théâtre eza ya ko beba monde de théâtre eza mal réputé il faut qu'à garder ba personnalité na yo pour ngana kota ba wenzebele zando Gambela ba marché liberté na mona banzela pena o mupikwa matembele o mupikwa ndunda o mupikwa ya bijou o nini mena tikala komona kaka nini nzela ya réputation te réputation bateka ngona wenzete bateka ngona ville te na magasin te donc faut qu'on garder yango jalousement pour ce qui yango tout esili oza bato ba moni yenga boy mais réputation déjà c'est kena na mai donc c'est un peu ça donc bandeko ba esiko na théâtre ba yande ko sa musala ba ila ba lèvre te ba ila basité ba ila nini te toto sa pièce moko wa kala mingi te ya likasa lolemo ezana ba jeune belé ba okena ba maman moko na kingabwa
maman na pesa ba poudre ba mai donc soki a sokoli a chena lèvre boy mutu nyonso otali na TV fan. Et puis soki kaka o présenter ndeti par exemple fa na mon payano bo awuti libanda yazo le ko présenter ka oh masala nga artiste soka apesi ka tambote et si li dona micho no munaka yo na mumene compréhension pas alio vandi liboso mo kutani ya vanda azuepe j'ai baloki donc c'est un peu ça lelo o sa conseil ni na bande kono tout ya monde a ba comédien o ba problème ba bineti miko ba fille o mona fille o na fille o ba zoyo kanate garçon na garçon ba zoyo kanate conseil mo pour contrôler ce oui et là on le ba conseil na pesa kaka bandeko toza ko sala na mabe ebele oh et c'est important soki oyoki ngai na likambo approcher nga gelo renga yebisanga mon cher na yoka eboy na yoka eboy pourquoi likambo na ngai il faut ko yebisango Alpha Mboyi mtakane na Londres pourquoi makambo na biso il faut benga Jedida Natasha azara na Londres obetele lisolo ozomona donc ezako boma biso linga muninga loko milingaka na loba eloko yo paix à son âme lisusu Solange Mindondo na loba ngo quelque part na bi mama Solange abeli mingité kaka pampan akufi soki sko yo zaki na problème na ye bwando loba na te bozana ba compréhension boyoka na te yebisanga siko nenge akufi wana est-ce que bozu temps ya ko réconcilier na ezate dans les préférences eza zala bien na mutu nyonso to sa oza mukolo oza leki biloko ebo mapse bota baranki na ba tournage to kendaka boye tournage ya lekechu bobeta masolo ya chaîne ya lekechu mais biso to tournage awa to mo bo ma chaîne moko boya mutu moko boye na bato ba jouer pas na ye tant pe bato ba okuta na kuna bombe ba komo bomba ba guerre ezo ya bongo bandeko ya basi surtout bino bochape biso na valeur bocha biso pe à l'aise baya ya kuto mo ezala bobomana na babino mais e amoboye bocheka na se moto kufi mais bino pena bocha ngo pena rankine bombanda bonini tout ça bo éviter biloko wana bomoko bolingo ezala kasa bomoko bolingo ezala bi déjà ba tout bolinga ka Congo Liziba TV bo s'abonner belé ba déjà mois prochain toza net sur kiwana to kuta ba vena biso ba valimba la ba sele mangaya ba belo tumba tozali ko ya fait du mois moi complication mo par rapport ya marambo belé mais tozo déjà mois prochain vous et la Kevin et pas na bino ba bi Fifi l'artiste Fifi Miel ba binzamba lo le moye azana sur kiwana zo ya leki ya via pesa moto bisiko zali tozoya de secure bagi nanga to kende ba fan boss ya yango na yango wana voilà tozoya vraiment bozela ma ebele ba bi grâce ya uli mosheni ya zawana ba grâce ya bon anniversaire pa ya baleki code mboka donc yo yebi via kati ya kati donc yo yebi et important moi quelques dédicaces na bato ba hotel ana Congo Liziba TV ouais na profiter na ebisa ba ebanso balandaka biso ana kati ya Congo Liziba to s'abonner massivement chaîne yango yo ezana émission bien au faut kundo la kati moboy yana ba kati mususu na bimisité mais moko na bimission na eza parmi loko le lisanga mai na miso mais grâce à émission oyo grâce à Congo Liziba na seni na bimission na pesi mbote et pas na yo biscotte mbala pied de Jésus na griffe la biso ya pouvoir na pesi mbote et pas na yo Blandine Bassé les boucles hein donc boutique boucle yo ebi moi mosa kitoko azara na kati ya Belgique yo ebi masolo ndenge zalaka na pesi su mbote et pas ya patron na ngai na benga e patron na ngai hein l'a dit et sobé à Paris et si Kazali bon séjour et puis na pesimbo te pas ya mère awa Nadine Bola na pesimbo te pas ya président na ngai Zigurato Kodiangani mobali ya Vanessa Kasongo na kati ya Belgique na pesimbo te pas ya Laskin Zamukili joueur efficace na kati ya Belgique auto bala Deborah na pesimbo te pas ya latéral efficace Chris Mpati
Tracy Mpati, Motema ya Julien Mpati, Vincent Mpati, Chantal Bila, Judith Masaka, Baebaso Balinganga. Ne bato ebele nga bela batebe na poto. Le PCP parrain on parrainer 2 minutes ya Fioti Ngoma le PCP en boto bisco zali. Merci Nayo. Merci. Mais mutumo ndeti Nadège Dikusa. So na bois qui était c'était là. Dikusa. Nadège Dikusa. Azafia Bozui. Azafia Bozui. Des faut tout ba fia Bozui na cha bon bada. Ndeti Nadège Dikusa, Dan Nadège Dikusa. Muto ayiba ke mikanda na ya kozongisela. Donc vedi a sombelo mona boutique a déposé ça qui et na mukanda na ya 10 ans. Na carte bancaire les a 2000 €. Moyibi mo banolande na sima ayibi yango ndone na poto pe ayibaka moyibi wana zongisela na Nadège Dikusa mikanda na ye à sa portée de la plainte à la police bah on s'est dit mikanda na ye azwana ye merci tout linga Kevin et panda la ketchup c'est vraiment aux années 4 il y a numéro beta au pesa ba tous linga et pour s'abonner à bipe au découvrir toujours et ngana bolingo buzo bana Leke TV officiel aux allez wana pe bozo mona sous mon choix aux allez souka na film déjà écoute à mardi au moment na film na sika na kati ya Leke TV pour s'abonner bonner mon choix pe bi tous bana sur tournage à la semaine prochaine jeudi au ba même on a titre ya internet souka na film ezala sombe souka likamu numéro na bato balingaka yo eyinga. Merci na baeba so balinga ngai bolukanga place musote mikolo to aka na Leke Liziba Leke Liziba toza wana plus 243 9 98 87 44 48 na bandeli plus 243 9 98 87 44 48 nengena sa mabeso na pesa ki mbote te Dieso la London City mon ami personnel Motema ya Dalida Dieso la London City va bien qui n'a les tu les gars kuna par rapport ah yo po les gars kuna binga les gars Dieso la London mo moi pembe ya boga makasi wasu ba massa ba mi de souffrance ah il y a porté en moi là voilà qui va même sur batterie quand ils ont un problème de mission il a un problème c'est ça problème ba appelle ko ya partout on a tout Otuni nini question il faut déranger il est important à moi tout linga Kevin et panda la ketchup pour s'abonner na Congo Liziba TV les chaînes na biso chaîne na lui bon séjour na Aïcha au Congo ne plus Montréal na Canada bi Gastino Mangala vie na biso vie alinga biso ça toujours ba conseil ba bi tout ça zali kabungu kasongo il est tellement mignon il est tellement fantastique ba bi joko oyanga oya idanga akabela nga ezaka kabungu kasongo ba misu na moni na ngai nazana mama mwazana Maroc mama Madeleine Mboyo Maman Madeleine Mboyo aza na Maroc. Vedio moni Maroc eza ba mboko to joa ba sardine. Parce maman na opesa nga sardine ti, mais maman na bi soki azoto mona nga na jouer. Surtout rôle ya souffrance ndesi la oto nyokolanga. Abi azolela, azo comprendre. Maman Madeleine Mboyo na pesi mboto. Voilà, maman Madeleine Mboyo, tu peux essayer de bolingo buzoba et ça il est au mort il y a qui te plus un peu babi pour s'abonner belé belé dans les kétifs parce que les kétifs ils go to zone vraiment tout c'est ça artiste c'est ça bino batolinga tout mais ça s'appelle les sous artiste oui différence artiste soit bilo ça la succès oh na mboka na mies oh babimi dans les kétifs officiels parce que chaîne na tout ça ko bimisa ko fou la bateau et ça va retomber dans moi ya bien maman qui n'est tropé babi déjà mardi oh bon ça pièce ça c'est comme mon choix pour découvrir les sous et ngako la bolingo ya Barcelone, ils ont sommé sous Calicampe déjà semaine prochaine. Au ligne Baboua Kabaye, déjà Internet. Déjà fait ça, c'est que Internet, j'ai dit merci Nayo et Inga. Merci Nayo, les Ketchup Kevin. Pendant les Ketchup, mais ça va mais Internet, c'est un petit canal pété. Mon petit pas les gars pété. So, les cas, il faut tout bien, so tout bien noté. Non cas, la Simakara de Jonathan Tario n'a pas son beauté. Mais la rate bon mon corps toujours tout le monde à la prochaine bye. Congo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous